De Banza London TV. Na bandaki ko sala na ba artiste, ba chanteur, ba guitariste. Deuxième jour, nde mon big boss, le roi de la forêt ayo. Nde na sali test. Ayo kinga amoni vraiment c'est bon, courage, il fallait lobby pour se confirmer alors. Nde na yaki après lobby, nde na sali test. Alors wera a confirmer nga na maison mère. Voilà. De Banza London TV. Personne n'a pas dit Kitaro, ou est-ce que pesio, il est où n'ango kuna we n'ango kisasa. Merci beaucoup. Bon, au moins que guitare oyo, wenge tende pesingate. Communauté na biso. Aha. Communauté na biso ezaka ka wande babenga ka bonakima. Donc bonakima ezaka ka ini. Batonyo so babima e babimi kuna na territoire na biso bavanda ka wana kisasa. De babenga ka bonakima. Donc De Banza London TV. De Banza London TV avec De Bruno original. Salutations et cordiales à toutes et à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes fidèles, il y a Damel TV original dans votre émission, tout ce qui a place dans la culture qui est présenté par moi-même, M. Mago, l'apôtre de tous et les journalistes, autrement dit, Mobali Nzambe, l'homme avec une grande H au noir. Déjà, merci, Nanzambo a péché biso, Makas et Makoki, il y a retrouvé les sources dans mon colo, parce que dans le bar à tout moment, Kola, on a Kolamka, et dans la rapidité, ce qu'on l'a lié, il faut repérer ça. Merci, Mingue, pas Nzambe, parce que Nzambe a bandarana biso début à année. Et puis à ce que nous année moi et toi tu l'as mis tongo le mais la bande de belero bazana ba comment monsieur nakata ba salle d'urgence monsieur bazana nakata ba morgue biso monitongo le peut-être bande de ko ba tiki biso bazana qui plus meilleur plus heureux que biso bazina ba diplôme na ba titre na marambe belé mais nzambe a permettre que ba ken mais biso nzambe a prêté biso pema na bo moi alors faut que ça nzambe merci et ça très important parce que na remarato comme ça rabatne ba prêtre faut te payer ça mingi merci pas nzambe parce que nzambe ndé azo mérité ko tombola kombo na ye bima na aller au commissariat bato zongisa bolingo liboso na nzambe parce que nzambe azali fidèle na makambo ebele le nom émission référence na salimom ke différence par rapport à l'invité na Yambara souvent na Yambara mingi ba chanteur le nego Yamba bon en quelque sorte bien on va héros dans l'ombre azali artiste basiste donc il y a d'autres travail na katia onye musica maison mère na combo ya Zenith donc aza double il y a première basiste il y a maison mère et puis tu rejoins un peu moins mouké impressionné par rapport il y a mouvement na bango bien que na katia on sait OK c'est onye musica maison mère il y a na katia deuxième équipe et puis tout sur la mouké Aza moto Aza du côté à province ya Nord Kivu donc bandeko ya goma va soutenir ye makasi parce que nous avons un coup de fil pour nous yambaye na émission à lelo alors awa et pour nous moto relekate émission la rapport na batutu il s'agit ka moto releka ko makambo ko apporter un plus na société notre ya makabatu alors on a limité na monétiser parole déjà avant zo élément na régie parce que Aza lelo na kita déjà merci la Bob Kokis en a prise de vie, en montage. Merci dans notre réalisateur de tous les réalisateurs Yannick Youra produit viser notre réalisateur. Et merci aussi à Mi Gramalou pour l'assistance nayo. Merci à Madame Julie Castello. Merci à Messieurs de Bruno. Merci aussi à Sam Kunku. Attendez le Toroko Makara le nécessaire à Londres. Merci la maître Baïna très fort du camp international. Merci à maître José Bolemba, maître avocat, conseiller, manager. Souvent, il y a le baga quand on est beau, on est beau. Mais quand on est jaloux, on le restera toute la vie jaloux. En tout cas, choix et zate. Alors, tous les images dans la régie, bon, tous les côté Zénith.
Nous sommes de retour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes fidèles, il y a DML TV, dans mon couche, ils ont des Banza, London Télévision. Je vous rappelle, nous sommes à Kinshasa, dans la commune de Kassavou, dans l'avenue Banali, dans l'espace Litoko, les Corneilles. Les Corneilles et Salami, donc pour nous, parce que awa en tout cas sur le côté au rejoindre kimia parce que ça cadre moko très très idéal en tout cas tout bien bandon sur linga roya au pema donc tout beta tour air mort à na Corneille parce qu'il y a manger il y a boire mais awa ba te karama sangate parce que les Corneilles za sika kolo à pema mais espace na biso les Corneilles sur baloé sarango pe pour na petite réception moi anniversaire moi réunion on est sur le luango ko ko cha alcool parce que espace est commun na maboko non mais espace yango moko masanga ko tarate parce que kolo à pema mais surtout ko ta ko lia bango puis ça tient vraiment mamba rolia ko ta ko lamba to ka ba mino ba balia ka libanda ba blo ba dolia ka libanda awa na les Corneilles et j'allais à ouvert tous les jours en tout cas bobeta tout dans les Corneilles na coin banali na commune ya Kassavou en tout cas vous ne serez jamais déçus merci na maman nana pour na idée et puis merci aussi na grand prêtre assistant ça on a passé mbote et puis on a passé mbote pas Feza Mayani Feza Mayani merci na ya fan fakas et puis merci na maman Dédé to passé mbote sœur na biso merci aussi na assistance ya Sandra Meta Azaramata mon moisseau to passé mbote. Alors il est avec moi Zénith. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. En forme? En forme vraiment. Vraiment? Oui, oui. En tout cas, Zambala Liboso, tu as mon akati à DML TV. Un mot pour abonner à DML TV. Ouais, ouais. Un mot pour abonner à DML Télévision. Bon, vraiment, on a cette pelle mingi pour la TV, vraiment, les TV, DML TV. DML TV. Voilà. Donc, ils ont comme ça, bah, domaine mingi à voilà. Religieuse, profane, vraiment, on a pessimino, vraiment coup de chapeau. Très bien. Na rolinga expliquer ba na mukuse ta mususu ngana yebio et tam sona ba ndoke bele ba yebio te expliquer plus na mukuse Zénith azana se présenter Zénith azana. Bon, Zénith combat Zénith donc eza combo nanga. Voilà. Mais eza ba différence bele ba baka combo ya Zénith ya sale ya nani ya France ya Porto. Alors Zénith eza combo balobaka le ciel donc combo Zénith eza lokola donc soleil soleil donc à Swahili balobaka nyota OK nyota. C'est ça. Okay. Donc je suis ici, je suis musicien de groupe Wenge Maison Mère de Orason. Voilà. Vous êtes la deuxième équipe. Oui, oui. Bon, naza na deuxième équipe, même la première équipe. Vous appelez. Oui, oui. Et parce que défense la première équipe et travaille biso nyoso na deuxième équipe. OK. Ouais, ouais. Alors, ngaki ça dit expliquer biso au tuwa. Merci. Au côté na wenge ndenge nini. OK. Bande ba otalo se peut-être na moi mukuse. OK, merci beaucoup. Nga na uti na est. Voilà. Na province ya Nord Kivu, précisément na territoire ya Walikale. OK. Alors nae awa kosepelisa bon mokili mobimba. Voilà. Na orchestre na biso ya Wenge Maison Mère. Voilà. Ouais, ouais, na guitare basse. Très bien. Au côté qui Wenge musique à Maison Mère ni ba ouais ça na voyage na poya ki na ramia ba province ko beta ba concert à partir kuna ba zo ki yo to yo nde yo moko yo ki no bité na dans intégrer Wenge musique à Maison Mère. Ko côté na yo. OK, merci beaucoup. Au Monique bon Maison Mère ekendaka partout. OK. Et to kutanaki na orchestre Maison Mère kuna na province ya Sud Kivu. Ah, tanga kena ba ici. Na Kamituga. OK. Et to kutani kuna. Bon, alors tozaki kobeta ezaki na kermesse. Alors ezalaki jour na biso parce que bandaki vendredi samedi dimanche. Alors biso tobetaki vendredi. Alors nde ba musicien Maison Mère bayaki na tombola mon volume. Ah oui oui. Nde ba musicien ya Maison Mère bayaki na kati ya salle. OK. Nde namoni mon grand frère Gino Bass Bass ya kilo nde amoninga petit azobeta vraiment ozana idée. En tout cas soki okomi na Kinshasa en tout cas na kwambaye kuna na Maison Mère vraiment il fallait osalata moi test et tofanda na yo na kati ya Maison Mère. Voilà. Nde ba contact bimi kuna ba Igo Sente ba donc équipe mobimba. OK. Tozaki kuna basara solo ba kaferumu tout ça zaki ba sebondo sekutu ya machine chef d'état-major. C'est ça. Voilà. Ndeto uti kuna bon bango bakei.
Alors ngape ba 2 mois ba 2 mois pe ngape na ye awa na Kinshasa. C'est-à-dire qu'il non nakata kin bien que Gino Baz a découvert qu'à partir à voyage et bakenaki kuna na mboka ba beta conseil na province. Mais oyo kokota oyo intégrer mo maison mais awa na Kinshasa. Oui, awa na Kinshasa donc to sali ba test. Nde ba benge to zaki na Kaferumu. Zela na lingi na di ndongo yebo oyepo na musala. Oui. Siko na ina yeba na benga kiyo. Yemo Gino Baz c'est bon de machine, oui ranson to Comment babenga connaît. Ah donc tokutana ki na équipe Mobimba. OK. Au moins zaki ba chanteur même ba défenseur. OK. Nde ba lobi ke petit ozana tala. Alors tala oyo bon au lieu vanda wa na province il fallait au comme na Kinshasa. Soki ozuita okoya. Voilà. Nde na bengi déjà ba communauté na biso ya Walikale. OK. Naza vie moko nde Benjamin Mushungani. Nde afutinga billet akokoma. Voilà. Jour na comme déjà na bengi ba artiste ya maison mère. OK, t'as la caméra comment? Nde na bengi. Fanda no bena bien ça, fanda bena bien. Fanda no bena bien. Il faut natala au bien. Non, c'est pas grave. Il faut na loba bien. OK, d'accord. Sans-toi à l'aise. OK, to ko bana. Nde na ye awa na Kinshasa. Voilà. Nde na bengi ba artiste nyonso. Nazawa déjà na kini. Ozawa na kini, ozawa na bengi Gino Baz Kaferumu. Move nanga Sebondo ba Igo Sente na bengi bango. Ozawa na kini. Oui. OK, il fallait to mona. Nde to pays kuna na bengi Kaferumu. Na saki na manager nanga na grand frère. Nazala manager nanga Christian Azo. OK. Na grand frère nanga Sami Motia, le président de la jeunesse. Et to kenda ki kotala Sebondo. OK. Sebondo moninga petit. Okoi donc okoti wana Kinshasa. Oui, na koti. Ndia soyo nanga vraiment il fallait au sala test parce que wengezaka donc visibilité. Okay. Il faut bafane Bandi mayo. C'est ça. Pour moi bafane. Oui. Ça après ça, il va passer un programme à sala ba test. Premier jour na bandaki ko sala na ba artiste ba chanteur ba guitariste. Deuxième jour nde mo big boss le roi de la forêt ayo. Nde na sali test ayo kinga amoni vraiment c'est bon courage il fallait lobby pour se confirmer alors. Nde na yaki après lobby nde na sali test alors era a confirmer nga na maison mère. Voilà, Zénith. Ouais. Alors, Yebsa Bisso au côté de la musique à maison mère, on a travaillé. Ça fait combien de temps déjà dans la musique à maison mère? Ça fait 9 mois. 9 mois. Ouais. Nous avons un bébé Toloba. Pardon? Nous avons un bébé. Bébé dans le mouvement quoi? Oui. Nous avons un bébé. En tout cas, nous avons un bébé. Très bien. Et au côté de café room, côté de chinois. Oui. Batuni au côté de Monisco Bazate. Bon, na kutaki ba équipe nyonso ba chinois ba Kaferumu ba Inongo ba Igo Sente ba Makaba ba Sara Solo. OK. Ba Miss Bass donc na kutaki équipe nyonso tozalaki na bango kuna Kamituga avant na koma. Siko nongo za résident na Kinshasa ozo fanda wapi? Bon, nazo fanda na Gombe. OK. Naza epai na nani na viena nga moko ayambinga alobiki petit avant on se débrouiller fanda epai nga. Très bien. Famille ba yebiki oyo sa musana bonyo musique à maison mère. Oui, famille yebiki vraiment naza na compte à maison mère. Très bien. Alors tala caméra na pesa bande ko ba kuna na province na bino na nord na bino mbote bato ba otalwa. OK, merci beaucoup. Nafurahi sana batu tu este Goma na kupatia kwanza pole kushida yote mbona napata kule kwenye mjini wa Goma na kando ku territoire. Vraiment nasalimia mon vieux nanga Putino mon général Guido vraiment na pesio mbote nasalimia chef de secteur ya Wanyanga mon directeur Akilimal ba mwisho de carte na pesi mbote bato nyonso ya nani ya territoire ya Nyiragongo, Beni, Ruchuru, Masisi na wasalimu sana vraiment nafurahi sana kwa soutenance yenu wenyewe mlinistenire. Ni mtoto wenu Zenith Baz Nebes vraiment nafurahi sana msutenance yote yenyewe mumenistenire
kunako muziki huyo. Très bien. Oui, émission non les gars a de lui s'arrêter ba question ça ba oui aussi porter ba question na biso. Alors question na mo question na ngazali boye. Kitaro wenge mu depesi yo ibe uti na ngokuna we na ngokisasa. Merci beaucoup. Bon, omoni ke guitare oyo wenge tende pesingate. Communauté na biso. Aha. Communauté na biso ezaka ka awa nde babenga ka bonakima. Donc bonakima ezaka ka ini. Bato nyonso babima e babimi kuna na territoire na biso bavanda ka awa na Kinshasa. Nde babenga ka bonakima. Donc nous tous nous sommes unis. OK. Alors bango nde basali ba contribution na bango basombelo kita donc yaki maboko pamba donc na maboko pamba bango nde basali petit il faut to soutenir petit na biso nde basombeli nga guitare donc et pour na évoluer très bien est-ce que ba pesa ko prix nango oui et pour que ezali pour que ba guitare za différent ba guitare za différent pour ça la qualité bien bon et ça la qualité bien ba pesa ko prix nango oui oui ah ils ont maintenant sika ah pesa bande la communauté merci ko ah communauté vraiment un peu simbote maman nanga Alphane maman nanga Élisée Munembwe son excellence Rubens Mikindo mauvais nanga colonel Sengi na maman sociale vraiment na pesi bino mbote na pesi mbote na jeunesse nyoso ya nani ya bunakima awa evanaka awa na kini na wasalimu sana vraiment mimi najua bazazi yangu ya bunakima mimi najua mtanisoutenir sana vraiment kila kitu takuwa bien. Je pense que na 2024 biloko nyonso ekozala bien. Voilà, allez, serrez votre ceinture très bien parce que de jusqu'au tout décoller. Makambo passe ce que bandi. Bon, avant tout ce que to côté na émission na biso parce que to banda ce que makambo passe. Na lingi nanu bete la biso improviser kaka. Ba to sentir que na pena bassiste improviser kaka. Hello, Mimi Chibas. Mimi Chibas. Naza loko boka Mimi Chibas. Bon. Mas aka intro ya donc eza création derrière ça ka ezaka chanson na bana kamal mana changalaise on peut savoir que guitare eza poids la poids même pour nous on est les kilo il y a un moment de peser puis na ko beta ngo zo semble kilo bon ce que tomber qui ouvrir rançon na biki to na nous le beta l'homme to beta base ça ce que zénith pour ouvrir ko bimsora na concert moko bimi hein oui oui ozo mona siko na ba koko na ba difficulté parce que ba ta biso ba yibma mon parce que biso na ba soliste ba tala émission na ba basiste ba ta musique ba bi litoyi au moins na ba ta na ba commentaire bon na moni minute si bage to le katoke na Michel Michel Baz aux en blog Michel Baz oui Michel Baz c'est vraiment ça vie na biso a formé biso mingi to saka na nzembo nae bon para Michel Baz na nzembo moko ya nani ya abetaki na alerte eza rumba moko boy ya nani ya kanare bolingo nyonso ozalaka na problème nango pourquoi ya biso te César na César nalingaka variation na kati ya chanson wana mais omoni variation wana ezalaka ifale bo bayemba nga mpenza na beta c'est-à-dire c'est-à-dire émission de kosala mikolo roya tu vas chanter ba roya oui na soliste oui il a beti yo beta pour faire sa feeling oui parce que basse ezaka différent na accord donc parce que basse yango ebetaka
soki accord accompagné OK sente nde basi yebeki mais vraiment makambo nyonso ya nani ya Michel basi ya Mimisi basi ya movie nanga Bielo Form ya Gino basi en tout cas naibike nyonso eza na mutu mais ce que nazana akoriste voilà accompagner nga vraiment naibike na deuxième émission OK makambo nyonso ekozala bien. Alors question mo yelinga rapidement toi à part base obeta sous instrument bon en part base na beta accompagnement OK beta accompagnement bandeko bandeko na bino ba communauté na bino yoza wala représentant valable na bango a on a Kisasa parce que le soki otombwami et puis sengo ya province na bino Nord Kivu on a un message mon ko adresser na bango o ba otala osiko awa parce que ko to ngi maison mais il faut ba soutien parce que na yo ka même on na lobaka chose a musicien faut y na ba base la ça biso ba fanatique no musicien ko zanga ba jamais ba fanatique faut na ba fanatique alors ba ndeko ba otala yo ezaba o ba sona ko kitana ba ndeko ba otala o comme le wala représentant na bango pour ça ba on une caméra moi bon merci beaucoup tout le monde la voit na pesi remerciement na communauté na biso ya Walikale vraiment nitongea kulugha yetu ya Swahili. Mimi nafurahi sana kwa soutenance wote umenisoutenir tangu nifikia hapa Kinshasa. Vraiment nafurahi sana ku mon colonel mon papa nanga colonel Sengi na mama social vraiment mama Blandine nafurahi sana kwa soutenance yote mon grand frère Sengi Mutia na mama nanga Gisele vraiment nafurahi sana mu communauté maana imenisaidia sana parce que Kinshasa upate mtu akwambia ubakie hapa siku zote vraiment haiko blague nakula bien na lala bien donc niko bien vraiment mimi nafurahi sana mu accueil yote mon manager nanga Christian Azor na excellence Rubens Mikindo honorable Juvenal Munubona sénateur JP vraiment honorable Limer nafurahi sana mostenance yote yenyewe mko nanipatia mu communauté na niko fiere na nyie juu ndaeleza majina ndachoka mimi kuko siku yenyewe ndafanya deuxième mission ndashukuru sana juu wakati ni kidogo nikasema nisite communauté yote hapa vraiment itafika tiko sekesho alors message yenyewe na wapatia comme communauté yangu mimi Zenith basi the best mtoto wa Walikale mwana nduma 100% en tout cas muniunge mkono maana hii kazi haiko tu juu yangu mimi ni surtout kunani kusoutenir donc soutenance yenu kwangu itakuwa ya maana parce que nasasa penda mu communauté ya Walikale domaine zote zikuwe vraiment nasalimia sana chef de secteur de quartier ya Kilimani vraiment nakutakia kazi njema en tout cas muniunge mkono parce que na kila kitu yote inakuwa na soutenance na mimi mo big boss wera sone pe azakaka na ba manager na yeye ngapi na za guitariste ifale na lata bon siwezi vala au siwezi sema ni tete kwetu Walikale kupitia mission kupitia gitari senye na kwa soutenance yenu vraiment mimi naomba sana communauté ya Walikale vraiment munisaidie sana mimi mtoto wa Zenith basi en tout cas munisoutenir munisaidie mo kila kitu yote morale financement tout ça je pense que mukani soutenir vraiment kila kitu kitakuwa bien nafurahi sana na mon artiste Fabrice Monfils héritier solo kama niveau ya leo alors communauté ya Walikale mimi naomba mnisoutenir maana kila kitu kiko na soutenance na kuwe mtu gani naye nyuma yake huko tu mtu wa kumfuata alors mimi naomba mnisaidie kwa kila kitu yote 2024 vraiment na mimi nitue musicien Walikale mwenyewe na présenter Walikale na sasa mtu ananiona vraiment sema huyu ni artiste wa Walikale merci beaucoup
nazolo ba kaka Voilà. Pona monoko na biso il fallait ba supporter nga tala Merci de kaka comprendre Tika. Ouais. Voilà, je pense que le message a été bien capté. Je suis avec Zénith Nabaz, au centre de l'orchestre. Maison mère, donc relève. Il y a le Béza Bango, il faut que ça va beaucoup. Bissoa va te prendre un bâtard Yambate. Donc, tu as tout parce que l'émission va prendre un tout. Tout ce qui est malin, mais vers la fin de cette émission. Et à la prochaine émission, au robot Mamala, Moya Pena, na accompagnateur, il y a un mission. Aux obéta base, on mène des si, on base à Baba. C'est ça. Dans un monde, la peau, on base à Baba parce que l'enguinango est zaté. Mais, ou bien nous maîtrisons au robéta, on m'a monté parce que base à Bata Yitoko. Ou bien comme le Colamout, à l'époque, l'homme, paix à son âme. Qui t'a amené au robéta, on va pas le bar à Bongo. Ou bien, ils avaient carabari, mais ou bien, base à moi comme un kilo. Ce que vous avez alors, nous sommes dans les aliboués. Vous avez une maison, mais vous avez deux voyages à Londres. Londres à Liboso, mais ici, vous avez surtout, mais vous avez des chinois à café room. Deuxième voyage, Macabre, vous allez monter à Sima, et né dans le Sima. Adali peut le rôle à directeur, je pense que le mot a poste mot à nous côté technique à Tigali. Et puis dans 16 mois à Tikali, il paraît que CGP à Kimi. Bon, je suis bien dans la France, je suis bien à Kimi. Est-ce que vous avez un cirque, un peu beaucoup de musique à maison mère? N'a pas 20 ans et ça musique à maison mère, pas maison mère, musique à on va misser à Kima. Vous avez un cirque président, vous pouvez nous confiance. Bon, au moins que Batunyoso, mutamutoza na motema na ai. Alors, au Koeba, muta confiance était. Ok. Bon, parce que même moi, na oboti, on a confiance na été. Mais naibike, les rois de la forêt, asa vie, asa bien. Donc, en tout cas, ceux qui ont kimi, batu besusu, bakoya. Alors, confiance, ezaka na motema ya mutu. Parce que ngana zawa mutu mosusu azawa na mutu mosusu azawa na mutu mosusu azawa na mutu na mutu azana confiance na mais omoni mutu a travailler na mutu azana ai. Alors ceux qui ont kimi déjà yo OK. Bon biso kaka tozaka na maison. Vous avez na maison mais. Na maison mais. Alors pona koloba ke est-ce qu'il y a la confiance na biso? La confiance kaka ezali. Mais si yo boye pas so bien que na Londres yo zonga. Oui. Yo bien OK na Londres. Ozongibe. Na kozonga. Omoni kokende kuna. Bon. Kotika kona eza bien. Mais vraiment bon. Bon. Il faut na kende. Après mon sala na zongi awa. Si vous prenez makaba zongi te. Bon, omoni il y a ça ba projet na peut-être. Bon, ça projet na bon, mais biso omoni ke bon. Tomoni Congo eza kitoko. Maison mère eza kitoko. Ngana kokima kuna te. Bon, omoni ngana lobaka, ngana za lokola joueur. Est-ce que au lieu na kima, il faut na loba. Na mo big boss. Bon, omoni ndenge bazwaka banani ba joueur. Il fallait bazo benga par exemple il y a Meshake nani Trésor Poutou ba Cédric Bakambu ba Chancel Memba bon bazo négocier na équipe telle ba bengaka nani coach ou bien président équipe. OK. Alors nga nde nani nanga wana olie na kima ba publier na ba réseaux sociaux mutu tele akimi yo za na succès ndenge za succès obi ko kima ça fait partenaire de succès et vous moni makaba de ba le belete makaba miko makaba niko makaba kimi goto dans ces amis no shida kimi je ba café mba kima na shinyo moni sala succès yo ça na sio ko fani yo ko mutu ba le belete ko fani mo na Londres ko mena miko se yo ça eza ne sala ka te nga boete nga il fallait na senga vie na nga yo senga vie na tikala vie vraiment kotika te il fallait mutu donc mutu wana alobi ke azana besoin na nga il fallait petit bona moni boy na mbia OK nga naza mwana naza responsable na nga parce que sikoyo responsable na nga aza le roi de la forêt. OK il faut babenga ye tolingi petit oyo boy soki aboyi natikali na maison mère. OK. OK. Yo yena discours wana osenga soki bana posa no tikalo. Alors, ndeti yo boye limisa nga pona moi langage na ngai. Oui. Nazo perso te mais ndeti yo boye pena
le roni ni wera son sera talia ko sala pena confiance na wera son ko sala confiance na nini ta la caméra bon omoni confiance nanga zaka surtout il faut qu'on a un ordre il y a maison mère ceux qui balobi eux ça mabe eux ça bien il faut Hollanda ordre et orchestre dès à côté anga nani confiance il fallait ba répétition il faut ba nini tout ça il faut na zala nde balobaka oh mutu azana confiance il faut na zala na ba équipement nyoso ya nani ya maison mère voilà. Parce que ceux qui m'ont aligné ça leur confiance il fallait bon on s'est forcé au bosser et belé ba présence à répétition tout ça on est pas à la bien. Allez tu vas dire aussi c'est Michel Lelo il y a qui rapport du viseur et Migra Malundi visolongo ligola visolongo Migra Malundi maïle alors j'ai une de base oui tu vas dire aussi c'est Michel Lelo bato batalio ebele je crois que nengo lekiawa s'attendre que bapele kokota bato bakobenga yo alors musique na biso nengo oyawa na province Kinshasa omoni yango ali réseau kendele est-ce que soki peut-être lelo toujours supposer que bon il y a une parce que au côté des amorotés ils ont un studio pas bon ça moroté que vous raison na bi bon zenit na base na niveau pe ça un apport non na kati moroté na pas sacrifice na kati moroté sacrifice ni yo ça bon sacrifice ndenge nini qu'est-ce qu'on comprend on dit on comprendre mais on que bon sacrifice viens à biso asala kama kambo wana te Zenith vous comprenez la question na malade oui na comprendre yango bon pona mo atokende le bana yo bon omoni pona mo morote ebima olbeke fallait asala mo sacrifice et alobi yo pesa abina na posa ya port na katia oza artiste oui tu fais partie na katia ba Michel wenye maison mais apport na katia morote ezani sacrifice na zani bon sacrifice nanga il fallait to bosser bon omoni sacrifice ya morote il fallait biso nyoso bato maison mère to sacrifier tana biso et puis morote ebima ebima donc il fallait ele kabalibu munyoso ya wenge très bien parce que morote zoya vraiment zoya makasi nebike 2023 2024 morote ce que bimi vraiment biso nyoso tokotia ba idée wana vraiment il fallait morote ebima très bien allez Migra to solliciter Michel Lelo nga nazo tikela yo plateau pour pesa ba mbote na yo merci osenga ba soutien na yo mais na tikela yo ba na obeti na no improviser pour semana sur pesa ba mbote na allez OK c'est par ici que nous bouclons cette émission mesdames mesdemoiselles messieurs tout pesa merci na équipe technique Mbala je vois Migra Malundi Yannick qui rapport du viseur et Bob Kokissa merci à maître José Bolemba merci à madame Divine Kiabala merci aussi à le grand para Dieboanga papa na Genovic depuis ba France wana Geno le commis parisien na mano ebiso que petit tu as sérieux oh noko papa qui peut rater aujourd'hui tu es à Paris Geno commis parisien Geno na peso moté merci à Dieu merci à Joli Zola wana ba famille nanga makila nanga donc nga za dika na nga molimo o za ka nzoto mais molimo na ka dika ya wa to mo nanga wa dika na dika ya Joli na peso moté ya bibi ba tous ba na ta poto na peso tout moté merci na de tout batali biso na émission en tout cas là c'était Zénith de base à Tobo Sale confiance bazaba à venir le même c'est Congo pour la monnaie liste de mabanga yora liste bon article micro et voilà puis ça va mbote na yo rapidement et puis Robeta bon merci beaucoup bana Nord Kivu bana Walikale vraiment ngana zawa Zénith base de base na sepeli mingi pour na soutenance na bino il fallait vraiment na pesa bino mbote parce que nazamona na biso niko mototo wenu vraiment mon soutenir na bandiko pesa mbote na mon général Kasikila mon général Bindu vraiment na pesa mbote na fondation Kasikila ya maman Rachel vraiment maître en tout cas na furahi sana kwa soutenance yote mmefanya kupitia kazi yangu ya domaine artistique vraiment fondation Kasikila
coup de chapeau, nafurahi sana juu mna soutenir kila watu mdomeni wote, mna soutenir ba étudiants, mna soutenir donc mna somesha watu coupe kutire, mna somesha watu kila kitu, et nous aussi les musiciens vraiment nafurahi sana maana mna ni soutenir sana. Na pesi mbote Major Christophe et na pesi mbote mon colonel Kwabo, mon colonel Morga, na pesi bino mbote na pesi mbote son excellence Rubens Mikindo na grand frère Pasia Mutima More Movena nga Benjamin Mishiki, na pesi bino mbote na pesi mbote excellence honorable Mama Elise Munembe, Mama Alfani, mon manager Christian Azor na honorable Juvenal Munubo, na pesi mbote ba artiste na nganyo so ya Este Marcel Shekibuti, Eriche Solo, Fabrice Mufirisa, Jackson Kanane. Vraiment na wasalimu sana ba partenaire yangu yote ya Walikale, Masisi, Nyiragongo, Beni, na pesi mbote Jasi, pesi mbote Fanny Kasere Karej. Vraiment yano Mutima More, vraiment nafurahi sana ku communauté ya Walikale. Mimi nadhani kila kitu kitakuwa bien. Bon, na pesi mbote Movinanga Limere na Luango, honorable Limere na Luango, na pesi mbote vraiment na sepeli mingi. Nafurahi sana kukila mtu wote mwenye anitumia quelque chose kwa telefone pour que are yangu endelee mbele. Na pesi mbote le chef de secteur Akilimali Bamusho de Carte, vraiment kazi njema, Mungu akubariki. Nazani Des bandes à London TV avec des Bruno original.